roi seulement na quantité de cantique akumisa mwasi ayembela nature ayembela nzambete donc on a quoi bisa biso soki muto abi ayembela nature ezo déranger nango na eloko moko te nyonso ezo dépendre na ambition na sentiment ya mutu religion eya kosangisa te religion eyinde kokabola bato donc religion eya kosangisa te mais eyinde kokabola bato so oyo alobi ke nonga naza chrétien aolinga musulman te c'est pas par rapport à foi na yo alobi ke nonga nazali kimbangiste akolinga chrétien te fali poupa na landiye mais alobelo moko place azaki na seki alobi abengi ba pasteur nyonso bakeni na stade de martyr bakeni koyoka la bonne musique d'après Guide Bamboul Trésor. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à vos propos? Azama Tumboli hein. Azama Tumboli. Azama Tumboli. Pourquoi on a bien Azama Tumboli? C'est parce que Aibi Malamouke, il y a des pasteurs c'est non bango bakolinga koyate bakobakini que non on est en musique ya mokili c'est non bango. Aibi que misu bakolinga koyate mais aibi que il y a des pasteurs oyo bakota na compréhension bakokena bango ba yoka musique. Quelles sont les réalités oyo sala marana tango to ko marana fin de l'année? Mais tant que tu as fin de l'année, c'est quoi tu vas fin de l'année, il y a Moutou. To nouvelle année, il y a Moutou. Et à partir de la date de naissance. Bande Kovalandia émission Nabino sous la lumière na chaîne Nabino au parleur télévision. Et c'est mon casque que être bozali tellement belé de par le monde ya Rolanda émission Nabino. Matondo mingi pour la confiance au Bosala Bisso. Naboyena sengi Nabino en tout cas, vous vérifiez ce nom de s'abonner à la chaîne T, abonnez-vous massivement. Laissez-nous vos commentaires, partagez nos vidéos, n'oubliez pas de liker nos vidéos mais aussi d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et l'autre même un sujet à Sika, l'autre là sur la musique. Oui, bah cette émission a bien ezali sous la lumière. Awane boye ba ma bomba minini ou batami na sima ya makambo to yebipe oyo n'est-ce pas to yokaka. Na elobele ezali ya bino ndeko Matondo Mudipongi. Et sans plus tarder, nous avons bongo invité na biso lelo Mbote Mbuta Guide Bamboulou. Oui, Mbote papa journaliste. Boni. Oui, ça va. Qui mezali? Boni communauté. Oui, makambonyo c'est là bien, nous sommes que madame. Bazo benganga balobi mais Matondo akoba affiché que wabi ex sango Matondo mais papa ozo ese so makamnini ya omomboye biso mitu Guide Bamboulou. Oyo ça bango nini par rapport à ba intervention et ba mission ou l'équipe. Bon, moi la ça bango émission est sous la lumière, donc il faut te éclaircir. Exactement. Bango base la ngaine a tendance, base la ngaine que nous défendre été, ngaine a yéné pour nous éclaircir. Ok. Na yéna symbole makambu ndenge to lobaka. Donc ba se trouver na bango te. Ba na biso malé mais tina souka ndé ba comprendre ba réalité ou ko singa pe ba comprendre. Voilà on a ko bisa bango yango. Merci beaucoup Guide Bamboulou Trésor. Chers internautes, Bolanda Bisso Nabokebi, c'est alors que vous allez découvrir progressivement, n'est-ce pas? Ba ma bomba mini no bomba mina sima makambo to yebi pe o to yebakate pe na ba thème o nyos to zolobela je pense to wana ko matarango progressivement lelo maman likamwa monsieur Zali Guide Bamboulou sur la musique to a pour ça to ba parce que le bamara mingi na mboko ya biso pe na libanda que to zali na deux sortes, je dis ça comme ça, de musique, à savoir la musique dite profane et la musique dite chrétienne ou religieuse. Vous, comme étant un homme spirituel, un guide, on a pour sauver sa vie sur le lot vraiment lumière par rapport à ce sujet. Est-ce que différence est entre la musique chrétienne et la musique dite profane? En fait, différence, il y a musique par rapport à la définition, ils ont une définition beaucoup. Oui. Sauf qu'il y a une définition musique, ils ont une définition beaucoup. Ils ont vraiment la différence. Sauf que Zara, oyo baza ko adorer être suprême, oyo baza ko adorer nature. Mais tandis que ce dobito qui est en profondeur, il y a la différence dans notre communauté. C'est parce que même dans la Bible, quelque part, nous avons un cantique des cantiques. Le roi Salomon a cantique des cantiques à adorer Zambete, mais à adorer Batou. Donc, ceux qui ont dans le sens de la musique, ils ont vraiment la différence. Ils ont la musique par rapport à la définition. Ils ont la définition, donc musique chrétienne, musique
profane, nous sommes la musique. Selon moi, il y a une différence. Donc, par rapport à la définition, la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Donc, par rapport à ça, par rapport à cette définition-là, Guide Bambou, le trésor, lobby, différence c'est ça. Ok. Est-ce que ça a permis na Batuloko Labino, Guide Bambou, le trésor des hommes spirituels, ou des chrétiens, ou des musulmans, il y a une musique dite profane? Parce que les gens ont créé scandale dans la Katabato. Yo yo kara musique qui a frère wana yo yo kara musique ya okeli felo. Est-ce que ça a permis na ba ndeko yo kara musique dite profane? Avant de répondre d'abord na question tuni ngai na lingi na mekempe na fongolelo komoko. OK. Bato tozolo ba musicien chrétien ndenge tozolo ba. Oui. Ya malamu bazali ya mabe pe bazali. Oyo ya mabe wana asali musique na ye alobi eza musique chrétienne mais na soubassement nango se nango eza na force moko di mal eza ko accompagner yango pour na succès na ye. Si on a mutu mususu ayembi na ye musique to baka musique profane ayembeli nature soubassement na ye eza nango ya mabete siko bango mibale wana nani osala mabe donc dans ça mabe eza mutu yo aye atie comme nzambe mais en réalité c'est la nzambe tazo yembela nzambe te na mutu azo yembela na ye nature mais na se soubassement na ye a continuer na mabete. Donc c'est tamena yoka muto yo oyo azoyembe la nature mais à côté na mabete ke na yoka muto azo ba non soit disant azoyembe la nzambe mais force oyo ezali ko accompagner chanson na eza ba force moka malamu te. Donc pour ngai na lobaka musique nyonso eza musique là ils ont dépendre na sentiment ya moto ils ont dépendre oyo ke même biso to benga musique profane wana soki olobi olanda yango pena malamu eza na ba leçon mususu bi makana kati oyo peut ba rappeler ko profiter na yango. Ndo monique na kati na Bible ba boma cantique de cantique te pour recevoir na cantique de cantique akumisa mwasi ayembela nature ayembela nzambete. Donc on a ko bisa biso soki muto bi ayembela nature ezo déranger na ngona eloko moko te nyonso ezo dépendre na ambition na sentiment ya moto. Voilà. Donc par là Guide Bambou lenga c'est biso que non un chrétien azani na makoki ya oyoka musique wana. Oui, soki ya monique musique wana pas na ekoyeba ko idée. Soki amoni na kati ya musique on a akozwa leçon toyokaka musique te pour na koyoka mais toyokaka musique pour to attirer quelque chose na kati na maloba oyo compositeur aibi ko composer ba foyer ebele ekota na ba problème mais tant musique moko beti ba yoki pe bazui conseil machangi ba zongi na voix malamu siko musique epesi ba to conseil oyo bongisi ba to ba na voix malamu eza peka musique mabe. Donc on a ezaka na batu ne babi ko diaboliser batu ba comprendre différence wana te. Oui, même dans la culture na biso non je nyonso to ko sala so batu ba baraté si na to betaka musique même na kati na ba église par rapport même ya culture na biso africaine toza lié na musique peuple africain nyonso surtout peuple congolais en particulier as artiste vous comprenez congolais nyonso as artiste donc tango bitobi as artiste c'est que kati na ye akoki koyeba ko composer akoki koyeba koyemba loembo moko boye mais soki lelo biso le continent ba différence avec non musique chrétien musique boye bon ngala mona na sens tango te ndo moni ke même ba ndeko na biso ba témoin de Jéhovah bango ba préférer na bango koyoka musique wana auto big profane donc tant ba yoka yango dérangera pe fo na bango te de pona koloba ke pona bango ba moni ke wana eza nango malamu dérangera nango fo na bango te. Maintenant, nous Guide Bambou le trésor. Bandeko, on a 5 minutes pour s'abonner en tout cas à la chaîne et aux une très bonne chose. Guide Bambou le soulevé pour mon lobby. La culture na biso, tout ça beaucoup plus lié à la musique. Est-ce que la différence de la musique dite chrétienne, musique bouée, na tango bakoko na biso est-ce que la différence on est zalaka? Différence on est zalaki c'est parce que na tango wana bakoko na biso bazara ba spirituel bazara ba religieux. Et là, quand il y a une différence, c'est la religion. Donc, tandis que dans la religion, il y a une religion et une religion. Donc, religion et une religion. So, il y a un chrétien, il y a un musulman. C'est parce que par rapport à la foi, il y a un kimbangiste, il y a un chrétien. Par rapport à la foi, mais tandis que quand on a biso na bandeli musique va ne déranger c'est parce que musique na bango ezaki musique chrétienne té soki musulmane té ezaki musique traditionnelle donc ils ont dépendre par rapport à la tradition oyo bango bazali donc la bango nyonso bazaki na même tradition même esprit ndo moni que bazaki na ba différence té donc ba différence c'est koti tango ba église et kokota nde yango et ko créer ba différence wana yango moni que pona ngai en tant que guide na mona kana ngai différence na kati makambo wana. Merci beaucoup Guide Bambou le trésor. Alors il y a une différence na kati ya makambo wana te. Ah OK, directement je pense que sur l'actualité musicale
Aujourd'hui, l'actualité est beaucoup plus dominée par l'artiste Fally Ipupa. Nalandiye, mais à l'obé le moko place azaki na seki à l'obé. Abengi ba pasteur nyonso ba keni na stade de martyrs ba keni koyoka la bonne musique. D'après Guide Bambou le Trésor, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à vos propos? Azama Tumboli, hein? Azama Tumboli. Azama Tumboli. Pourquoi on a bien Azama Tumboli? C'est parce que Aïbi Malamouke, il y a des pasteurs, c'est un bango. Bakolinga koyate bakobakini que non on est la musique ya mokili c'est un bango. Aïbi que misu bakolinga koyate mais aïbi que il y a des pasteurs oyo bakota na compréhension bakokena bango bayoka musique. Donc côté culturel, côté spirituel, on a concerné yemoko artiste na makambo na mais côté culturel ils ont un problème té. Ce qui va fêter ta musique c'est parce que ils ont culturel, ils ont problème té. Tout ça lié na culture. Autant qu'on a culture né. Maintenant Domingue Guide Bambou le Trésor et c'est un casque que kabino développer makambo et on a signé bandi en tout cas partagez massivement la vidéo, invitez vos proches à suivre ces émissions. Pourquoi? Ça va beaucoup vous édifier, ça va beaucoup vous permettre encore d'être illuminé, je vais utiliser les termes comme ça, par rapport à votre marche dans ce niveau de bas monde. Guide Bambou le Trésor a là d'accord que ma pasteur, ma frère, ma kende, na concert il y a Ndeko Fally Ipupa. Mutuna Moussou est allé par rapport toujours il y a musique. Papa journaliste, on a lobby bien côté culturel. Oui. Côté spirituel, ils sont concernés artistes. Là, on a une photo. Oui, Bakende par rapport au côté culturel. Oui. Parce que la musique est liée à notre culture. Voilà. Mais côté spirituel, ça engage l'artiste. Voilà. Nana Mutuna Moko Guide Bambou le Trésor, toujours par rapport à la musique de Tozolo Bella. Est-ce qu'il y a des musiques spécifiques pour un rituel par exemple, ma prière, ma rite, ma cérémonie, et un mariage, et un matanga? Est-ce que différence moko ezala wana to il n'y a pas une différence dans Katuana? Donc na Katuana différence ezali. C'est parce que tant que tu lobby déjà mariage, tu lobby rituel spirituel différence ezali. Au moins son nyoso ezala na vibration. Hein? Son nyoso ezala son, ezala na vibration. La vibration nyonso oyo son ezalaka soki eza son moko agréable eza son moko doux bon le rapport rapide tout ça na center ote poto mais un peu ko ça différence à bason yango mais bason en tout cas ezana mo différence bason ya rituel ezali bason ya mariage ya musique ya mariage ezali on appelle ça différence les ali différence ezali est-ce que bandeko na biso ba musulmans je cite j'ai remarqué na ba prière na bango c'est ça a beaucoup plus ba prière na bango ezali le quoi bazo yemba sous forme ya ba mantra mais c'est le que ba ndeko biso ba chrétien to moni que il y a un temps où ba yemba rapé mais d'une manière différente mais ba kenda beaucoup plus la prière ce que de que ba ndeko biso ba ngunza to remarquer que bango be beaucoup plus la cérémonie na bango eza beaucoup plus lié pe na musique au moins la tam tam moko eza wana bazo yemba maintenant to on a pour ça to ba éclaircissement moko na ndengo ba to ba appliquer musique ndengo ba misima ba salaka. Est-ce que cela aussi est important ou soit essayer na biso nyo surtout appliquer na ndenge oyo ba ndeko biso ba ngunza ba esi ba utiliser la chose ça comme ça? Donc batu nyoso bakoki ko kene na même zelate c'est parce que force oyo bango baza lié na yango soki force wana alingaka ba genre ya musique wana nde omoni soki boko kene na lolenge oyo a inspiré bango nde akokita pona koyoka bango soki bango nyonso tokei na modèle moko c'est que to handicapé ba force mosusu nde omoni ke to baka côté tant Congo eza laïque côté problème ezali yango wana nde bozo na bozo sanga suna mbaka masima pour na façon que et là ba chrétien pour que l'esprit Christ akita ils aura beaucoup plus d'adoration to louange ils ont lolenge na bango ils ont inspiration oyo par rapport ya esprit oyo akitaka ayibisa bango ba betaka ndenge pe ba musulman ndenge pe bangunza pona bango beaucoup plus ça tamtam et puis ils ont autobengaka bon ba sela ba comment bilongo ezaka nini bon comme goya ba tambour bon na terre mais voilà bah c'est beaucoup plus traditionnel pona bango c'est pas c'est la tradition esprit traditionnel et beaucoup plus bason wana tango ezobeta bason nde peut permettre bango bakita na facilité moi ndenge zali donc ça par rapport ya inspiration ya esprit o bozobelela ya ba force oyo bozo nango besoin et qui tapona ko agir. Voilà. Guide Bambou le Trésor, comment faire la différence na tango bo sur le besoin ba te beli bo yembela nzambe mais na c'est de fois bazali lié na ba esprit ténébreux. Maintenant bandeko bo landa biso bana pour savoir lumière. Comment faire la différence? Comment savoir que la musique au nazoka par exemple, ils ont une connotation mystique négative na kati. Est-ce qu'il y a des méthodes?
Donc, une méthode déjà difficile, c'est parce que Moutou, alors ça yango, pour ne pas la dévoiler, alors ça yango en secret. Donc, ming no barabao baza ba hypocrite. Ok, en réalité, Moutou a vivre en hypocrisie, aza Moutou yo, ba ko considérer été. Ok, il faut Moutou la ki sa o yazali. Tango yebi ke na sa nga Moutou mabe, ça makambu na ouvertement ba to ba comprendre yo zali que oya ko tia kombo moko ya divinité liboso et puis na se oza ko tia makambu bosusu. Donc, pour na ko yeba ngo na ibandeza ka moi passé. To yeba ngo beaucoup plus na fin. Na boyeza moi pas si pour comprendre yango ou alors ceux qui beaucoup na révélation te bon luka na voyance pour comprendre et vous appelle difficile mais na boye pour na koyeba différence on a eza moi pas pour ceux qui kenaka zo mbana bango nyoso ba kenaka na même façon comme koyeba keno oyaza oyaza donc eza moi pas pour na koyeba yango boye mais ceux qui na niveau ya voyance ceux qui toke na niveau voyance pour comprendre que oyo aza libanda donc voilà le recours que to meka koyeba yango dans sens na sens wana soki toke na ba dimension wana mais normalement c'est difficile. Guide Bambou le trésor na Simbelo Mobolobi, vous avez parlé de l'adoration et de la louange. Bandeko balanda biso bana posa baeba nino esengena mutu asalaka beaucoup plus na vie quotidienne na ye. Il faut louer Nzambe, il faut adorer Nzambe et puis sous question nango ezali adoration eza nini exactement et puis la louange c'est quoi? Bon, louange eza chaud d'où mutu azokende ko bouger les to baka ozo bouger trône de moko mais adoration ezali ezo permettre mutu akota na constatation adoration ezo permettre mutu à se libérer mais louange ezali mutu ezo azo makisa sentiment moko azo makisa conviction na katina donc il y a différence louange na adoration yango wana donc pour na ko yebisa biso ke soki mutu bato mingi bazaka na se ya adoration baza bato ba vivre mingi ba manifestation. Tant où à côté d'adoration à se libérer, nous avons que l'esprit naïe et ibi komata. Nous avons même moto à la louange, et ça peut que ça trône dans Zambé, bouger trône dans Zambé, et ça que moto accueilli à matisi sentiment na katina naïe, et ça peut pour na créer miracle moko na katina bomo naïe. Voilà. Maintenant le mini guide Bambou le trésor directement dans la deuxième partie Nabiso. Il y a émission Nabiso, je dis on est en train de parler sur la musique. La deuxième partie Nabiso Ezali, on va parler sur la fin de l'année où le réalité au Esala Magana Soukamoula, Guide Bambou le trésor, ça nous reste pratiquement 2 mois et demi. Potokota en 2023. Bandeko bazo benga, bandeko bazo mitungisa parce que ba yoka belé le bama na l'église. Ramsou tout le monde va ça va prier 21 jours, 30 jours, 40 jours et j'en passe. Et ba monsieur alobi que non, la fin de l'année beaucoup plus ba esprit ya liwa et télémaka. Mbula we beti et sali ba inondation ba kufi ba teli ba mobenga ndeko matondo tala. J'ai dit non, je dois poser ces questions à Guide Bambou le trésor l'émission afin qu'à même un éclaircissement par rapport à ça. Quelles sont les réalités au sala marana tango de marana fin de l'année? Mais tango tozo ba fin de l'année, c'est quoi ba kansarani? Fin de l'année ya mutu, to nouvelle année ya mutu ezaka à partir de date de naissance naï. Donc fin de l'année, la nouvelle année à partir à date au mutu à botama. Tango baki simbula moko ya sika par rapport à l'anniversaire na yo, ezaki okoti mbula sika déjà. Okoti mbula sika mbula kala moko eleki. Ah oui, siko ba tozo ba ba fin de l'année ba kansarani. Bango ba kansarani surtout le 31 décembre donc le 1er janvier ndé avant donc aussi na mobu ya sika. Non bato yo ba fêter anniversaire na bango le 31 pour ba comme le 1er, bango ne ba kota mbula ya sika le 1er. Biso bato toza ba Sagittaire. Tous les bateaux déjà qui n'ont pas année n'habitué à ce qu'il y a moi où ils accueillent. Dans la mois où ils accueillent, ils ont côté déjà nouvelle. Oui, dans nouvelle en anglais. Donc si on doit banga, on a que fin de l'année va lire batunde, fin de l'année va bouma batiza n'ango pamba. Il y a un moment na bateau bâti influence mon ami tout na bango, ndé ba comme qu'on vivre n'ango ba comme na réalité. Ceux qui bateau ba longoli n'ango ba comprendre que année à sika ya motezaka les jours oyo abotama, les jours anniversaire non monique ba penser on a sur kokufa et puis influence ba mon na aussi. Matondo mingi Guide Bambou le trésor, matondo mingi na ndekono so wala biso je pense boyoki nini o Guide Bambou la lobby abiso bolongoli yango na mitu na bino ba influence wana esa ni et au salamate je dis un grand merci na maman Bibiche Eounou, je pense que j'ai bien prononcé maman Bibiche Eounou et merci na manager Gershon Mukendi, merci beaucoup et merci à Elohim Kam qui est derrière la caméra. Un grand merci. Guide Bambou, on est déjà en train de chuter. D'habitude, toujours par rapport à la réalité, il y a
fin de l'année, les qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Mais Bambou, les autres, c'est parce que ça, Bissomoko peuple. Détruire l'environnement, c'est détruire. Okay. Donc, tant que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez inondation, vous avez dit fin de l'année. Et ça, c'est une organisation de Bissomoko. Bissomoko n'est pas comme Iboma. Le quoi, tu as dit que l'environnement, l'environnement, puis comme Iboma, Bissomoko a tourné. Donc voilà. Et ça, c'est la fin de l'année. C'est l'ignorance. C'est ça, sacrifice, c'est ça l'ignorance. Il y a aussi des gens qui ont dit que Kalamo a commis inondé. Il faut alukanzela kokene. Mai ba pesa kenzela te. Mai alukanzela. Mai soko bloqué à créer nzela oya créer. Si ko a créer nzela oya créer, allez, lokola toza batu, toza faible, to kufi. Si ko to bani que no eza fin de l'année. Hein, eza ba sacrifice, eza ignorance na biso ndenge e bomi biso. Ya on a dit que non détruire la nature. Détruire l'environnement, c'est se détruire. Donc voilà. Réponse n'a pas ça bango yango. Matondo mingi Guide Bambou le trésor, to komi dans la souka ya mission na biso, na habité bande ko on peut sambote bazali. Oui, bande ko on peut sambote bazali, na pesi mbote d'abord na maman apôtre Julia Kangoni et Sigazali na Brésil. Et puis la pesi madame na mbote Karine Tebasombe, na pesi maman abotinga maman bofena Marie-Jeanne Mbote. Après si bébé na biso la nzita mbote et puis bana nyonso un message divin bisika bazali na pesi bango mbote na bana nyonso centre spirituel message caché révélé de Dieu na pesi bango mbote bisika bango bazali na bana nyonso ya Congo na bato ba na biso na pesi bino mbote. Un grand merci à tous les amis de Nathan Matondo. Un grand merci à vous, na confiance au Bossala Bisso. Un grand merci à sponsor officiel Maman Bibi chez Ounou. Un grand merci à manager Gershon Mukendi et à Bandekono sur la division de par le monde. Sans oublier mon vieux Mouta Kimpia Tuki PKPK, Toshamvumbi les boursiers et de tous les jours et de tous les temps. Yanzo, voilà, d'habitude à partir des États-Unis. Restez scotchés sur votre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Quant à moi, je vous dis, on se voit à la prochaine. Merci.